bato bafandaka na commune ya Sele bango nde bazwaki information na liboso basali découverte babengi ngai bapesi ngai information ngai pe à mon tour nalobeli yango na bakonzi ya mboka après avoir envoyé bato na biso na terrain batalaki bakangi photo. Pour le moment tozozela kaka résultat ya enquête ya justice pour que toyeba en réalité eloko nini elekanaki na makambo oyo tozolobela. Bongo banani yango bakosala enquête pe kobanda mokolo nini? Procureur général ya Matete ayebisi ngai na tongo awa ke asi apesi déjà instruction na procureur ya Kinkole pour que asala enquête. Il faut lui donner quelques temps pour que basisa enquête na bango comme ça toyeba ba conclusion. Eza kana maluku me toyebi na mikolo miliki bambula belo komso ndengwana bakutaki esika bat bakundama ebele. Est-ce que bukanisi yango eko kende neti wana te ekuma wapi d'abord wana? Oya liboso si lelo mutu ayebi ata conclusion moko te ya enquête wana. C'est vrai que à l'époque hostilité moko ezaki très manifestée côté ya batu ya régime ya kala pour que enquête wana basala yango te basalaki tout pour que baétouffe yango mais il est toujours possible ya koredémarrer enquête wana. Bon mpona oyo ya sika tozosala pe confiance na procureur général ya sika parce que aza mutu ya sika. Kasi botuni bakonzi to pe bakambi ya engumba te po toyebi na Congo tomonaka bibembe poli na mama yemo parfois balobi bakekunda batu nyonso kana libulu moko bao kotanga wana ezala bakonzi ya commune ya Sele to bao ya hôtel de ville baza penza na crédibilité te parce que ezali bato balingaka kokosa